télévision Lisolo. Oui, moi na Congo, hein. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ade. Radio télévision Lisolo. Les amis de Wechi, Cyprien Wechi. Toleka. Yoka Radio Télévision Lisolo di 3W. Ya solo Radio Télévision Lisolo RDC, hein? Banani bachaki tembe na ya chichi na biso ewolowo. Awe na ya chichi na biso ewolowo. Awe Aya chichi, hein? Malembe ya chichi na biso ewolo. Yoka Tabata Yengaye Nasike Yoka 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 Yabiso, hein? Le président de la République, Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yoka Yoka Aya biso di ya chichikwa. Simba minduki tokende. Simba minduki tokende. Simba minduki tokende. Simba makofi tokende. Simba mabanga tolanda. Biso toujours na sima. Simba mabanga tokende. Simba minduki tokende. Toujours liboso. Liboso. Peuple congolais toujours liboso di. Soki ozali contre biso c'est la vie. Cela veut dire que Olia Kabakote wana kwa Kamata Ya chichi Yoka 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 Toyebisaki binoke ekosila kaka te. Ekosila te. Ekosila te. Ekosila te. Bitumba oyo ya titi alongi, hein? Bitumba na Congo. Congolais azwi liberté na ye. Nzambe asili te. Bokunda ye te. Bokundaki Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oh, akufi na ye. Azali moribond vivant. Ebembe. Ebembe oyo bino bolobaki. Menzambe asali grâce. Le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Les grands leaders charismatiques. Bana ya Congo, hein?
na nsima na yo biso nyonso Radio Lisolo Odon Bambo Roger Kajama Louba Joie Yabiso Radio Lisolo ya peuple congolais, la seule radio naître de la diaspora congolaise. Toyebisaki bino ke bomitungisa te atake bafingi na baradio songolo botika nzambe asala nzambe wana ata balobi ya kiro akoti boye bombanga te esili te bango nyonso na bavalise na bango bazali kokatisa Brazzaville bazali kokimadi bakomprendre ke oyo nzambe alobaka akokisaka yango. Nzambe ya Monsieur Etienne Tshisekedi azali mosungi ya baoyo peuple etie motema, baoyo nyonso basalaki campagne ya diabolisation. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le président de la RDC, sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Le président de la République démocratique, Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, peuple elobi ezali simanaye bazali komemaye après stade de martyr akozwa ebunga na ye kuna palpite zwi bango kokabwani babandi kokanga bavalise nzela ya Brazzaville mingi kinkole bazali koluka nkai nano tosilisi te tokokotela bino tina kati ya libumudi baninga nyonso bozwaki ya bino baposte mais Etienne Tshisekedi wa Mulumba boya koe restauré akotia pe akotia kimia yo somi mituka ozwi baposte ya bien kobanga te kolelaka te esili te toyebisaki bino match esili te nzambe azali na bikamwa alali te maboko na ye engai makambo oyo ekosukawa te. Le commandant Ibu de Switzerland à Agi d'Orange à Sola, le général Kawele Katamoto, Maman José Likembe, Bokecho Premier, Henri Imoke, Zamba Silite, Yabiso, Yabiso, Odon Rex Kazadi, Charlie Kachila, le général Segeti Kadish, sur la 3W, Mokrekese, le général Ngando, bas combattant, nyonso na kati na diaspora congolaise, libération ya peuple congolais, sur la 3W, avec arrivée à Monsieur le Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Basali ko pakata mbango kwa. Les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques. Chongo, Jomètre. La princesse Pauline Djema Achongo. Nzambe wana mokonzi. Libération ya peuple congolais. Ah ouais. Ya Tchitien, Zongisa ye toujours quoi. Ya Chichi nakati ya mboka na ye balobi azali mwana Congo. Libération ya peuple congolais. Nzambe mokonzi ya Chichi ple moko ya krake nano esalama te. Boyebi ke Nzambe azali toujours Nzambe alongoli nkufa oyo bato balobaki ya Monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba.
amemi ye na kati ya RDC population nyonso tu bandeko kuna bisengo na bisengo osali deja ya sika na bomoi ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ekaye papa na biso mayamba kuna na régie papa na biso na loyamba kitoko lelo vraiment tokoyamba ba vrai congolais lelo ba vrai congolais pamba te libération tozui yango déjà na minute yo bandeko ba bengi pe masolo ezali kitoko ba valise bandeko zali ko kangama na ndenge akosakana te abongo so bake Congo Brazzaville bako suka na Gabon soki basuki na Gabon vina bango suki wana bie bakoya na poto bandeko poto ba combattant baza partout bango bazokanga ba valise na bango balobi ke kuna eza deja ya kobeba esika oto zali komona ba opposant ya lokuta ekomi ke non mais c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba tozala kaka yo zala président biso to kende côté ya Sénat biso to zo côté ya boye ya solo bandeko ekomi ba pesa bango ba poste pamba te peuple alingi kaka Etienne Tshisekedi wa Mulumba ya solo bandeko lelo to koti na kati na kokumisa kaka arrivé ya papa na biso Etienne Tshisekedi lelo to kokuloba kaka sir arrivé na ye to kokumisa ye ba question ezali te tokokumisa kaka arrivé ya papa na biso Etienne Tshisekedi esika oyo bato ndenge ba ye full wana bandeko bato kisasa balobi ke esalama te bato ya 1970 ba lamuki ba se ressuscité ezali Jésus moto aete mais un simple moto nzambe asala mais apesi ye bato ya 1970 ba lamuki bato batondi bazwa koyeba te ke full ewiti wapi. Tout le monde va lobby que non, le président Etienne Tshisekedi élu par des peuples congolais, président de la République démocratique du Congo, voulu ou pas, bakene kotika na kiti ya kibokonzi. Pour population na bandeko, o baganga plein on a plein, ba maman plein on a plein. Hein? Odom taeba royemba banzemo na soki kitare zalaki ya beta. Na yemba pamba te esengo na kende pa inano ya Roger Kachama lelo eza otuna ngai question te lelo ezali olakisa esengo na yo epa ba congolais o bazali kolanda yo lakisa esengo na yo epa ya arrivé à monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba et non opposé nga question lakisa esengo na yo soki ozali na esengo te peut-être ozali na kamususu toyoka yo eboto na yo DSV nazo na malam. Très bien mwana mboka. Merci beaucoup DSV na pesi mbote la baninga bazana biso na conférence bato penza balinga Congo mingi papa na biso Zamwanda et puis mon petit frère Odo Pambu comme d'habitude toujours na ndeko na biso Lubajwa na yo moko DSV koloba mpema en tout cas na luli yo lelo na émission yo pozo matsa biso bisengo ebele lelo DSV ngai nazaka na biloko mibale o na vandiawa nazo comprendre ngo na minute neta yaki na kini neta nazaki président ya mboka wana na yebisi yo DSV vraiment mutu soki chance eza na garçon wana po azali jeune hein omoni po azana no jeune oyebi événement oyo soki azalaki mukolo nde cardiaque ngo salaka ne sali ba Benali kuna ne be sali pe ba Mubarak donc ça dit nde cardiaque oza président ya mboka mais journée fériée yozana no pesi ordre te ezape ni fête ya ou bien fête nationale mais batu bakena ba misala te batu bakimi na o bakena mo ndamba bakimi misala mais DSV quand même vraiment mutu wana il faut ba yebisa nini ke mboka wana eza yete batu balingaka yete donc omoni système niao pale wana bampuku balaki trop mais sikoyo kolo lupango alobi no
na moni fona somaka niao po niao awano kote na bango tina ba maduso place bazali. Donc yango wana phénomène ozoleka na kini lelo ba vandi na ba palais ezaka ka téléphone à l'écoute. Mais awe baby ayo sala nini azongi awa mais il fallait qu'il ka ba pekisa ya kota mais awa biso to baby mais awa biso to sala nini desve na biso bata kini za bonne année lelo. Bonne année donc fête kaka mutu kaka medini ya masanga pour kaka arriver à Etienne Tshisekedi. Donc il faut comprendre que vraiment balingi était be yemoko aza se forcer na ye na batu na ye baza entourage na ye bazolo bana yika congolais la kaneka ndengwana congolais la kaneka ndengwana mais na banza amoni penaki ataba bi congolais la ndengwana mais à comprendre ce qu'il y a bien que ba société za ya okanga. Oh mais société za ya okanga bon congolais za ka ndengwana mais akenda musala mais oyo komi ya ba société zo sala te batu bavai na balabala na mandalala bazo zela ye mais ngai mokonzi ya mboka na biso ya mboka na bango wana ya gouvernement na bango azana kati ya palais na ye abimi te à l'étranger mais azali mais azomona ke bazo zela bazo yamba mokonzi ya solo azokota na mboka na mandalala mais DSV oyo baza ya mikolo okoyoka dans un mois dans 2 mois ba crise cardiaque kusala na bango kuna. Donc yozala penza que na ba wana tout ba Francis Kalombo wana nyonso tout ba ko bela ba AVC à partir na ya kini pour visa pe ba ozwate au mieux vaut ba kenda la sikoyo e kangela bango à l'extérieur ya Congo pour ce que koti kaka na 4 juillet kaka AVC des à partir ya kini masolo sili ba kufela kuna avant que ba tuba comme na bango nanu na banzoto boy na boy mais ceux qui baza batamayele ba se retirer ba kene na bango déjà ba vacances ba kene na bango exil déjà et vous allez bien ba vous allez calme ba ko éviter o ezali ba choc ya ba cardiaque ya ba AVC. Donc DSV lelo za journée sengo vraiment oyo akoya ko kota wa aya ko lukabiso na ba fera wa DSV pardon au kati kaka po to boy désordre eza la radio. Vraiment batika biso na to sepela po mingi bakanisa ki que bako ya maete lokola Kamerere aza déjà kuna aza déjà mobiliser batu que ya ba fausse information na ye que tu sais que da boyi ba sangana na opposition mais batu ba boyi ko yoka ye batu ba moni oyo eza réalité au moni ndenge batu ba bimina ba bala. Donc ça dit que mato ya ba congolais basi ba boucha yango ba faux politiciens DSV. Donc politicien nyonso lukuta azana disque eroteke la sous peuple congolais te ba disque nyonso za expiré disque eza ya lelo ezali kaka disque moko donc ezali ya état de droit yango eza disque ya solo donc disque mutazo ya nango aya na album asiko ezo tekama yango wana ba disque nyonso eza ba chanson ya kala bato ba yoka yango balemba ote boya meeting to pesa t-shirt ote boya boye to pesa ba 1000 francs batu ba ye koyamba Tshisekedi na kati ya aéroport na Congo mutu na mutavana ka pembe na boulevard abimi ribanda atie ba ndalala atie ba banderole ba bimi ba mama ba bimi oyo bateka ka bazo pupola mpepe. Donc mukonza o leka ya solo ndenge ba yamaki Jésus yo yebi kaka na fete mandala lo yebi ndenge ni lekaki ezaka ka même genre o esalamiao mais seulement wana zali les grands maîtres de maîtres wana zali nzambe donc moi to comparer ezate. Donc DSV o razaki na ngo vraiment na sengona na minute oyo yango wana ya koloba o ezali soni na o ya vandi aza ko ko kumisa mukonzi na ye ya Hippolyte Kanambe ayebi na yete réalité nini o ezali sikoyo vraiment ma place bazali kaka no lobaki il y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais c'est le moment de changer parce que le lendemain nayo ekoza mubulu soko changer na mté et ça vraiment mawa. Donc to sepela na biso pour to suite victoire na biso to yebi ndengini o ezaka neti balexina nuyo donc programme mais film au kotango sima pour oyo mona programme au mona on a kata film. Donc nazo solo maloba DSV et boto na yo. Merci beaucoup. Et boto papa na biso Roger Kachama na esengo munene tozali na yango na kati na radio lisolo ya solo bandeko lelo tolobi ezali mokolo ya esengo pamba te papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba esika oyo
biso nyonso tozelaki ye aya mpe totali impact ya danse na minute oyo tozali kozela toujours bacorrespondant na biso bapesa biso bamessage bakomi na niveau nini me ndenge bayebisi biso ke na Kinshasa bandeko bavalise ezokangama na ndenge aosakana te batelefone ezali kobenga me nazali kolanse appel moko na bacombattant nyonso oyo bazali na kati na Europe bozala mayele na kati na ba-aéroport nyonso esika bozali mpamba te bakokima na bana na bango bakoya lokola bazali na batu ya double nationalité mutu mususu français mutu mususu congolais mutu mususu rwandais mutu mususu zimbabwe bandeko bokomona bango bakokima batu wana bakoya bakotoyo bozala ekenge na bango pamba te banyokoli peuple congolais na ndenge ya kosakana te toleki nanu epai ya papa na biso lubajwa toyoka lupemba toyoka lubajwa ozali na maloba ndeko na biso bon bandeko mama mpe auti kokota donc lelo bokokamwa elengi na ngai esengo na ngai eza ya ndenge nini bokokamwa esengo na ngai ezali ya vigilance c'est-à-dire moment oyo bokokamwa ke sécurité toza kosala ngo à partir ya awa toza kokengela parce que il faut to bomba congolais na biso wana ye wana lelo ba rwandais nyonso na ba ugandais na ba mindele oyo baza ko défendre ba étranger na mboka na biso na ba congolais ya ba kolabo ba traître nyonso oyo bango ba monike biso toza na droit ya ko souffrir ba payande ba sepelaka na mboka na biso mitema na bango esike ezali ndenge nini ba boma congolais na biso alors esengo na nga ezali parce que ba jeune turc basi bazongi baza kosala cercle ya sécurité na baza kokengela lelo esengo ya bana Congo esengo makasi ya futur ya vie ya biso nyonso congolais nyonso sika azali a se préparer pour na kozonga congolais nyonso sika azali ayeba que ba groupe ya ba formation ya misala ekozala tozali déjà na plan nango mais il faut yeba plan oya sika ekozala ndenge nini étude ya background ekozonga na mboka na biso avant ozwa musala tokoyeba esika uti mboka na yo mama na yo papa na yo babotamaki wapi ba se préparer ba tunyo sutu mutu na mutu ya yeba ka mboka na yete moma yango yo boye bakake epai na biso village na biso kombo na yango Kingandi soki nano tuni papa na yo teke village na biso za wapi bomo na ndenge terrain na biso ya football ya Kisasa etondi pona koyebisa bino babalabala nyonso ba primus ezo sopana alors que terrain za kotonda me babalabala kuna moyen te mec nga souvenir na période ya conférence nationale tango le kaka premier ministre na butu au moment où ba jeune turc ba na ko sala sécurité na parce que mubulo ngake bimande na échangeur mais makambo nyonso surtout ezalaki maîtrisé alors nazana esengo parce que sécurité na ezali maîtrisé ezali bien et naza koloba mutu nyonso ebi village na yete ba ebake nouvelle stratégie parmi ba point ezali avant okota na fonction publique avant okota na société privée avant okota na marché na biso ozwa kitanda boteka il faut yeba village na yo ezali wapi mama na yo kombo na ye nani mama na yo abotamaki wapi papa na yo abotamaki wapi avant okota
ba baza ko côté la ba se préparer ba mona et loko ezo koleka lelo. Merci papa na biso Luba Joa tokozongela yo lisusu na sima mpamba te yo opesa biso bisengo na yo pe o s'exprimer et pa ba peuple congolais esika oyo arrivé ya monsieur le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo peuple eponiye pamba te kiti na ye balobi ba kokene kotika ye me bato bazali kokanga basaki na bango o tozali koloba mayele te ya solo toyambi ndeko na nzela ya singa apesa kombo pe esika azali kobenga na esengo na ye ya koyamba président Tshisekedi na kati ya RDC eboto. Allô kombo nanga commandant Seget na kati Allemagne vraiment DSP émission oyo et sali eloko moko boye ezalaka te na kati ya motema. C'est-à-dire, tobundaki na kati ya diaspora, résultat na esali biso eloko moko boye. Eloko wana eza esengo. Biso tout toyambi bafone utikini, balobi ke plein à craquer, journée morte. Donc, il a ici avenir à Congo ndenge nini soya. Esali biso tout nalingaki ne primer kaka esengo nanga na journal lelo vraiment que lutte na biso toza ko lutte pe na poto awa impact na ngwe za ko pesa eze sengo nanga eze sengo ya congolais nyonso que vraiment jeana le président Etienne Tshisekedi akamba mboka wana ba droit oyo ya lobi ke mboka ekoma na ba règlement na ba droit oyo sengeli ke mutu tout loi ekoma ko frapper yango biso tout tozosenga ki mboka na biso ekende liboso nalinga na exprimer kaka esengo nanga na trois koloba te vraiment banakin mbota tro eloko bosali tosepeli nango tro lit na biso et pesi ke kuna pe bo répondre nango vraiment kitoko tro. Merci beaucoup. Merci commandant Segeti na intervention ya kitoko pe o s'exprimer joie na yo esika bandeko no ba congolais na arrivé ya monsieur le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ya solo bandeko tala esika o tozali kolinga ba congolais ba s'exprimer joie na bango. Tozonga na pa papa na biso Luba Joa o tokata kie bolimbisi to pesa ina maloba o s'exprimer esengo na yo na arrivé à monsieur Etienne Tshisekedi kokatela batu mbeli te mpamba te mingi bakozwa matekita me pesa esengo na yo eboto. Esengo na nga eza na elengi. Est-ce que na bana koyoka na tango nza koloba liboso? Papa na biso awe ezalaka toujours 5 sur 5 quoi. Merci beaucoup. Esengo na nga ezali esengo ya trop vie azongi na palais. Donc biso ba jeune to kimaka parce que ye atikaka libundeli mais azongeli yango epesi biso nguya lisusu po bamakambu nyonso bamayele nyonso tozwi na poto tozonga kuna po ke tokende kochango tiko sur place. Nzambe melesi vraiment esengo ya trop nzambe ayoki kolela ya bana Congo. Merci Nzambe. Nzambe ayoki kolela bana Congo biso tuna sima ya chichi tolekana epai ya kulutu na biso Zambwana a s'exprimer esengo na ye epai ya arrivé ya chichi ou bien amemeli biso eloko mosusu toyoka ye. Merci bandeko na ndenge bozali kolanda ngai awa na banza chaque fois que Congolais a reconnaître droit na ye, chaque fois que Congolais a telemi na balabala pona koyeba liberté na ye na banza il faut ezala toujours esengo na mwana ya Congo nyonso. Pourquoi? Parce que eza d'abord na constitution na biso na article 23 o ezali koloba liberté ya expression, ya opinion, ya conviction, ya parole, ya image, ya ba réserve ya droit nyonso ezali na yango yaka na balabala manifester yango. Article 25 ya constitution oyo bango moko bataki pe misapi eza su koloba ete liberté de réunion publique et ba campagne, mais surtout ezala pe accompagné na ba arme te. Nde bisika wana oza komona ete peu importe nani yango a généré révolution to a généré batu na balabala, aussi longtemps que ekwei na article 23 na 25 il faut ezala esengo ya biso nyonso bana ya Congo. Mais eloko bonga na bakisi na likolo ya oyo
ezali susu ete lobi mingi kati na biso tosalaki sondage na Congo babengaki biso na nkuku bayebisaki biso teke nzela ya este bakangi yango avion moko ekoleka te e soki avion mei koleka possibilité ya kokitisa yango mpe ekoki kozala. En tout cas tozalaki alerté et personnellement je me posais bien la question de savoir Papa Tshisekedi donc programme eza avorté. Mais na batongo ya biso na États-Unis nazwaki appel téléphonique non avion moko euti à partir ya Kenya kuna eza soupçonné que Papa Tshisekedi baza na kati na zakolo baka tokoyoka tokoyeba pe toye komona ete baye. Mais question naza na yango ya ngai moko oyo ya bino te passé de leza kaka journée esengo pona biso ba congolais toza ko exprimer droit na biso na balabala. Est-ce que ba avion oyo bakangi na nzela ya est eya na Kinshasa te? Bafongoli yango sikoyo oui ou non? Et soki bafongoli yango te, raison ni nango bakangelaki. Et soki bafongoli, est-ce que ezali double sonité bazali komi bakisla bango moko? Oyo nyonso ezali démonstration ya koloba ete soko lingi na yo Congo te na bamakambo na sutu za kosalaka te. Alors vutuka na bwala, kene na ozano libre kokende parce que tant kokota na Congo peut-être très difficile, hein? Mais comme bima na Congo eza trop facile. Koyana Congo ekosenga kena kozwa visa, zwa lettre d'invitation. Mais quand la refoulé to ko bima na Congo eza nango facile, hein? Parce que mutu moko pe invité ki azana yete. Donc na banza dernier sondage on a uti kozwa kala minute na ba email baza ko yebisanga ete batu nyonso baza ba collabo ya PPRD bazana bandako na bango te bazotala kana banzinga nzinga o bazana basemeki bazomelaka mo ba café na mo pa basemeki et puis bazana ba cell phone bazotuna kuna bat bazate boni kuna baleki te. Donc babilongi nyonso bomona ka balobaka laka bazake babaswe ba Francis Kalombo mutu akosa bino te bazana bandako na bango te na minute oyo bazaka na nzinga kotala ka mbule oyo koma ekolekela. Alors ba onyos ba joindre ba bot moko na PPRD mupiku moko na PPRD bayeba déjà que prémisse ya oyo ezali koya mambukala kaka mina kala makambo ekozala kaka oyo ezala nka basolo baza koyoka parce que rien à voir avec l'IDPS, rien à voir avec Papa Tshisekedi, c'est la voix du peuple congolais. Biso nyonso tokende gauche tozonga droite makambo ekozala kaka ndeko desve na pesio antenne mbota zambwana ya solo na eba ikaka soki okoti oko bambula carton rouge peto batali kozela yo na bokebi nyonso. Mais lelo o rejoindre biso vraiment na esengo nyonso tout. Papa pambola mbuta zambwana pamba te ayeko s'exprimer esengo na ye epai ya président na ye monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba na kati ya mabele bankoko na ye. Nakoleka na lisusu epai ya papa na biso Odom Pambu to mekananu koyoka ye a s'exprimer esengo na ye. Awa ngai nazali teke na mituna awe ezali kaka bisengo na bisengo eboto DSV eboto na mama Solange eboto na papa Lubajo afai Mobimba Roy et papa Zambwana na pesi déjà papa Roger omoni biso to ba Congo toujours politesse il fait zalaka même ata mwana za mwana muke mais yo robengera papa pona politesse petit na ngai papa Roger ba mbota trop DSV esengeza nango mais na okena nzia na bino nyonso tende bokei parce que na tango esengo feti tango esalamaka eza place au Jean-Baptiste Mutupe katanaka. Moi je pense que Papa Tshisekedi abandi liti lelo te nga na sepeli mingi ponza babateli na santé malamu place auti malgré ba attaque banini mais asi tourner na succès que le azongi biso na kata mboka akomi malamu mingi. Vraiment esengo il fait la kaka pour ceux qui sont exacté c'est que quelque part au cause à la chor ou bien sur la chor tantôt au simbira bando ki bilamba avant baba pumbwa etant ba kita kozongi c'est bon bilamba na bango. Donc tant qu'un Congolais na esengo ya makasi mais toko na kovanda kana esengo te pour da koko vanda kana esengo te même fête ceux qui ba sali fête ba chaka masanga yana tant mususu ba ko présenter mes biloko kolia après boke ko sala mulongo bozum biloko na bino boye bolie après boko panzana. Mon problème c'est quoi après la fête il y a on dit ce qu'on a linto développer après la fête donc quand il nazo modéré mais nga na une intervention nga to sepeli to onya seleki mais après la fête
Au moins, abanda comme sous après fête Nzala. Le 1er, le 31 décembre, le 1er janvier, le 2, le 3, Mie Kotina Palin. Est-ce que relève bilo etikala na fête ou bien stratégie ni? Ngana bandi na sepeli na arrivé ya papa na biso Tshisekedi. Mais eloko ya sali ba tourner ya outil, asa eloko mwa munene. Mais après la fête, papa na sali siko biso, to na idéologie nini lelo, to sepeli to moni victoire za liboso. Mais ba garder fou na biso za nini lelo, pona nga. Alors ngana lo baboy. Desi velo moi passé lobby pa na biso na mboka o biso to vandi. Na vandi si na tainga habité peuple congolais zolala. Pona kolongola mutu moyini o azana kata mboka, moyini o ayaki na mboka na bilobe mutu ata même présent bilobe olinga te. Iza eloko ya seconde. Desi ve police ya banglais awa ekoki ko maîtriser ba jeune oyo ba bimité ba piller na niveau impossible. Les noms de tozabo ina bimi na voiture, fana poster ba bilo musuze kekin. Na lobité, na mona ba magasin musu ba piller ba pandinga bité, so na continue ba ko stoppenga comme na Kobo. Bataille na voiture mona bilo musu atuni ba récit na ngai tanto bilo musu déjà au salela, ba ba te auto piller en quelque part, ba bilo mo bongo ba kanga pour gagner son petit voiture. Et ni ko banini. Na ko comprendre que peuple azali plus fort que armée o izana katamboka. Donc, peuple soka telemi de sife police a silima yele, ba koke lo côté. Ba ke kozwati, ba cobra, ba ke do cobra no yoka cobra tango ba yoka ok. Ba bi ba kobinisa ba cobra. Cobra na li lokolo moka kola tata 2014. Tala kitambia lokolo. Po ba kote langa ba kanga lokwa wala tsanga pampin, so wala tsanga koshi. Loboko moko esimi makona ngami bali tala mbila mulai na wona batamlai ndengwati. Yo bali ba bimisao. Mais peuple et téléma qui sali quelque chose. Na ko zonga na kin, bula ngezo na kin ngabi mais non. Biso mutozo légitimer ba pouvoir mususu comme apena ezala légitimer. Congolais, na iloko veti seke na zo sala wana, so ki conscience ya congolais en place, papa. 10 minutes c'est trop. 10 minutes c'est trop. Boko boma bana minduki boko boma mais boko matina niveau moko ata ba mindela wa linga bisote baba non c'est trop, donc il faut intervenir. Alors le roi mba les autres qui bien boy biso il faut renforcer na eloko o ba bengi idéologie. C'est ça intervention nanga. Pourquoi na bindeng pona sukisa ezali la fête aujourd'hui, mais fête o ezali e bandeli ya kokota mboka yangoyo, donc ça veut dire que botokomi koyoka solo ya pembeni ya mboko tolingaki tokoma. Mais ke ba bato tango ekomi kokoma pembeni ekoma na nini nango babenga soki na port, voilà. Ke ba bato mingi dinda kaka avant 200 mètres bato ndini bondimaki te. Yango na il faut ba garder fou wana sala biso que to maintenir idéologie et idéologie to kumba yango e matalisusu. C'est pas que ce to moniti c'est que da koti boy. Tout ça les fêtes, après la fête, tout là les nabiso pona, tout ça là qui mingi, tout vraiment repos. Tant que ça soit repos, on a si quand il y a zo côté lo bien. Yango na sengi, nabiso nyoso, après la fête, nous allons kotate. Donc après la fête, tout ça lo quoi tout ça là qui motivé avant la fête. Po ne bandeli ya likambo Tshisekedi, il y a là qui misusu balobi tolingi vote te. Tolingi ete asala boy. To effacer ba makambo wana nyoso desife to sukoli nzela ba bazaki contre ba komi ba pour ba bazaki ni ba changer la ngai vous comprenez ba bazaki ote biso banani ba nini d'accord ba patriote nsusu ba combattre sur ba décolité ba sali moins réel nsusu ba metki ba simpa se ba simba raté ba zonga na nzela ba moni pela ke leader wana za charismatique to go simba eti yango lelo oyo to komi siko na niveau ya ko supporter ye ya ko sala idéologie ya makasi enfin que to win to gagner eloko oyo tozana besoin to simba yango et boto décider to fêter to mela mais to lala te po munguna pe kotele maza makotele et boto papa na biso kotele maza c'est vous qui avez prêté serment. Bisous basse. C'est vous
qui avez prêté serment. C'est vous qui avez prêté serment devant les hommes que vous allez bien travailler. C'est vous qui avez prêté serment devant les hommes que vous allez bien gérer. Je m'adresse aux assermentés, docteurs, magistrats, collecteurs d'impôts, douaniers, élus du peuple. Écoutez, c'est vous qui avez prêté serment devant les hommes que le pays va changer. Mimoumi tomba, bonda et tomba, on va que rien n'a changé, oh yeah. Mimoumi tomba, bonda et tomba, bon, on va que rien n'a changé, oh. Population, on attend. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous qui avez prêté serment. Que le pays va changer. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous qui avez prêté serment. Il y aura du boulot pour tout le monde. C'est vous, Maman, oh, c'est vous, maman, oh, bae. c'est vous qui avez prêté serment. Damdigo, mandadi bole, oh. Damdigo, mandadi bole. Rien ne change, le pays ne fait que s'enfoncer. Rosabuna, Abuna Makea, Ako. Lambola Mayaka Mama, oh, Lambola Mayaka Mama, oh, bae. Les riches ne font que s'enrichir, les pauvres ne font que s'appauvrir. Les plus faibles mains du paludisme, où est donc l'avenir de ce pays? Ah ouais, Les riches hein? ne font que s'enrichir, Radio Télévision Lisolo. les plus faibles mains du choléra. Merci papa na biso kuna mayamba lelo tozali na esengo monene to ya mbinde kona biso na nzela ya singa na nzela ya telefone à s'exprimer esengo na ye na journée ya lelo. Allô? Oui, allô, bonsoir Diana. Oui, bonsoir. Oui, ça RK, je suis à Lobenga, dans l'émission, on a bien négocié moi contribution à peine personne de Gona au Dom Pam Bambo tout na ka mi ko libéré. Vous avez bien? Toza kolanda yo. OK, bon eloko na ina lobaka ka c'est vrai tous a na contact na mboka. Ya titi plein de salama population de la mais et qualité nanga ezaboy. Oh, vraiment je viens récemment na mboka. Premier important ezali il y a qui peut gagner les élections. Mais pour mes actes de conservation, il y a 20% ou 40% ou 70% à besoin. Est-ce qu'il va la maintenir, garde-fou et zali? C'est ça le grand problème. La popularité est connue. Ils ont mon ana. Na ibiloni na zolba mais pour mes amis c'est que conservation wana ya oikutika na kata irne. La garde fou peut-être les comme baza ah oui bazali bazali ba OK. Tu regardes dans un modèle nini pour réellement vous obézalate pour moi ba la kine zo salama. Et salami na ba bazali bana ba voter na bango parce que na ba kata l'électeur bana mikiba zo na bango na avantage pour l'interrogation. Alors tant on vous a dit ba commission 6. Vous a sous déjà c'était inacceptable. Mais il est vrai, popularité est zali. Pour moi, peut-être qu'on a fait ça, bien sûr, moi, tu vas me coller les litres, mini Odom Pambo. La zone Simalo. Merci Odom Pambo, bapesi yombote na ndeko na yo pamba te bana ya yolo, bazalaka mingi très solidaire, apesi mingi na Odom Pambo. Omoni mboka ngomboka ya Congo. Ah, merci wana ezalaki. Merci papa na biso Congo yango yo mais état de droit to kokanga bino to état de droit. Omoni na Congo mingi na Odom Pambo. Omoni Roger Kachamakuta silikite. Merci. Merci papa na biso toleki epa papa na biso Amisi Bushiri ye aloba esengo na ye etanke congolais. Lelo ba vrai congolais ezali te ke ono okuna boete. Awa toloba esengo pamba te batu bayambi Etienne Tshisekedi na ebisi yo peuple lobi ke ye
pas d'élection. Na banzi ndeko na biso lobi ke élection na ba irne wana te. Tozana pas de peuple lobi pas d'élection. Ba lobi bien que yé président, voulu ou pas. Donc président de la République c'est monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et sengoni nezali epai na yo Amisi Bushiri pe kolobela ba congolais. Awa ezali te ke kolobela o banani te ba congolais. S'exprimer joie na yo eboto. Papa Diana Sulufutu nazali koyokan na kimia nyonso. Matondo mingi Papa Diana Sulufutu na ndenge oyebi kosangisa biso na plateau ya radio lisolo na pokwa elelo mbote na bae banson bazali na conférence ngape na ye tango komi olobi petit frère Kota ya kopesa point de vue tina okote za te Papa Diana na ngangi na vanda na nga kimia na yo kayo ndenge ozosala po makambo yo sali biso lelo o telemisi basuki ya mitu na biso ata biso ba otoza na basuki te mais o telemisi biso basuki ya moto pamba te oyo sali lelo mabele ya bakoko na biso nde moto ekozongisela yo biso toza mbongo akopesa yo te po oyo sali ya koloba ke tokumisa moto ezali nature ya biso bakongolais te congolais ndima azelaka moto asala mabe po afinga ye congolais akumisaka moto te kasi yo lelo zwi initiative olobi tokumisa nanu moto ake Londres ake Belgique ake tina Canada ake tina États-Unis akutani tina bakonzi ya molongo ba décideur azongi na kin ake na Afrique du Sud azongi na Lubumbashi akoti na Kinshasa tikana tokumisa congolais wana o auti kosala conquête. En tout cas, ça a plaisir. N'engena kotate pour ça. Pour dans le lobby, tout est accompli. Na kati émission à radio lisolo ya pokwa lelo. Kasi tango komi na bibona kota na pesa nga boanya. Na kota po na meka ko sepela na bandeko. Pambate tango ezalaka viol ya ba maman na yaka na émission poto lela ensemble, poto ka passi ensemble, poto simba na loboko. Soki pe banzela ya victoire et komiko ya et sengeli poto ça ensemble po to kumisa. O ya biso ekolo. Makanisi nange ozala d'abord na ndeko oyo uti kokota oyo apesi mingi penza mbote na papa Odon Pambu na lingi na banda nanu na ye po na koyebisa yeke philosophie na biso na kati na radio lisolo ezali on ne parlera plus d'élection na sens brut ya terme, c'est-à-dire ya koloba ke élection ezali le 28 novembre 2011. Non, élection c'est chaque jour de notre vie. Voilà la philosophie en Ouana. Donc, tant qu'on s'inquiéter, il y a 40%, na habité ceux qui n'a comprendre, il y a 40% bako bongola, tu sais qu'il y a 60% bako bongola, tu sais qu'il y a 70% bako bongola, ndeko, wana biso to zakunate. Parce que nous disons que ceux qui moïbe à côté lion andako, au c'est la 6 décembre te. Yango me to ça la nion surtout et coquille pour être là aujourd'hui ou demain. Bon. Dans une titre émission pourquoi le lo obalobi ezali a fêti. Ngai fait tu as d'abord na lingina remercier papa na maman au nion surtout ba lisolois na ba lisoloise ba banso ba la radio lisolo na lingina remercier bino d'abord premièrement na ba prière na bino pour na radio lisolo te pour na papa dia na tito pour na ngate atako bosambela rapport na biso mais prière na bino pour na oyo bosali na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Pourquoi? Na 2010 Etienne Tshisekedi wa Mulumba était gravement malade. Il a beaucoup souffert. Omoni biso ba tozo ki moi chance ya komona ye, bino pe bozo ki chance parce que bomona ki na kati une église na Bruxelles, tango zolo ba ke IDP ça en lambeau. IDP ça ya ko pantana. Bomona ki état de santé na ye. Tshisekedi était réellement mourant. Mutako sabinote, ya Chichi azalaki mourant. La preuve, c'est Botali Moutouneti Jacques Matanda, à ça l'émission na kata radio qui pointe, à l'obi que non, ba médecin ba ebi singa ke a kozonga li susute. Omoni, donc ba tout ba eba kiango ke Tshisekedi aza mourant. Bande konanga. Na sali l'émission pendant 3 ans, na leke pa papa dia na pe na ba radio ndenge na lobaka toujours que le peuple congolais est un peuple juste. Omoni, donc na ya pendant la kisabino que tango to lobaka ba biloko mosusu ezaka blague te. To sali réellement ba peuple juste. Pambate, to sali prière pe yokani. Il y a combien de peuples dans le monde où va sali ba prière yokana raté? Mais biso to sali prière nzamba yoki. Nous avons prié pour ces messieurs. Nous avons dit que nzambe ngongane na ne kokite zongiste la biso ya chichi.
Et Dieu a agi. Muta bundu dia Congo asambeli, muta kimbangiste basambeli, muta catholique asambeli, ba protestant basambeli, ba de groupe de prière basambeli, ba musulman basambeli. Ba congolais musulman pe basambeli biso nyonso tolobi nzambe zongisela biso enano. Bandeko, ya ticha telemi, nzamba zongisela biso ena bomoy. Et là, il fait l'autre confirmer que le peuple congolais est un peuple juste. Tout ça juste pourquoi? Parce que nous sommes innocents dans ces combats. Nous avons fait du mal à personne. Congolais attendent ici Rwandais. Congolais attendent ici Burundais. Congolais attendent ici Kenyan. Congolais attendent ici Zambien. Congolais attendent ici République Centrafrique. Congolais attendent ici Angolais. Congolais à Salima Benantote. Ce combat ici c'est un combat injuste. Tu mérites qui souffrance au thé. Viol, na massacre. Alors Nzambe tôt ou tard après sa justice na peuple naïe. Bouta la fête na yango wana. Donc là on ne sengopo na monique effectivement Nzambe afandaka na Congo. Dieu habite parmi nous, parmi le peuple congolais. Nous devons être fiers. Nous sommes un peuple élu. Premier jour na yango wana. Jour na nga esengo na nga munene ya liboso yango wana c'est que ba prière na biso yokani pamba te tozali ba peuple élu. Deuxième esengo na nga na kati na radio lisolo devant bino balisolois na devant bino balisoloise ezali tangu papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba akendaki kokutana na ba mindele na ba décideur ya monde eloko ni amemele bango comme message ayebisi bango lobi na sengi na bino te bochanga président kasi na sengi na bino une seule chose bondima volonté ya peuple. Bandeko, je tiens à vous dire que tangu wana Tshisekedi akenda na tourner na Kinshasa te asa ino tourner na été ya Lubumbashi, Likasi, bani. Ayebaki na Afrique du Sud, ayebaki na oyo koyate. Mais ayebisi bango, ayebisi Bankimoun, abi na sengi yo te tchanga président. Mais na sengi yo ndima volonté à peuple. Oyo ki ba mindele ba cholaye. Ba bi mais oza fini. Oza fini eloko ni oza nango, oza na peuple te. Oza fini. Ya tsabi non, jamais. Ya tsabi jamais. Yo ndima ka volonté à peuple, bokomo na oyo koya. Bandeko na ngai. Bandeko na ngai. Est-ce que Kabila Kabange Oto Bengi Hippolyte Kanambe, est-ce que le babon la communauté internationale qu'il connaît son peuple? Non, parce que Kabila Hippolyte Kanambe n'est pas notre frère. C'est un terroriste, il n'a rien à voir avec nous. Kabila Zana Makila Morona de Nasulufutu, Kabila Zana Makila Morona de Godo Pambute, Kabila Zana Makila de Morona de Gozamboa Date, Kabila Zana Makila Morona Ngaïte. Kabila n'a rien à voir avec nous, Bandeko Nangai. Donc, c'est que a sali défi la communauté internationale, a zongi na kati ya Kinshasa, a zongi na kati ya Lubumbashi, a prouvé que peuple wana ayebi peuple na ye. Alobi ke bo tala siko réalité yango. Donc, chaque fois nous mona Tshisekedi azo leka na Likasi, na Kipushi, na kati ya Lubumbashi, nga na zolta la kaka nani Ban Ki-moon. Na zolta la ba mindele communauté internationale André Flao en Belgique. Ba Louis Michel na zolta ndé bango. Pour passer bango bazo yoka, ngero sala ngestengo. Bango bazo mona pena babi oh, il nous a pas menti. Muto ala suna lupemba. Donc bota la deuxième joie na ngai na kati masola pourquoi lelo. Naza très content pour ça. Deuxième joie na ngango wana. Naza très content. Ya ko lobake communauté internationale ils ont souffrir. Pour ba ba Tshisekedi ki ozana succès c'est vida. Kabila mtu ana succès na kati ya Congo. Yo makamne ozo ebisabiso. Tshisekedi bo zela bomona. Bo pesa ngaka ndé message d'abord. Ba ko pe ba yebisa ki yeba bina d'accord, tokota le peuple akoloba. Tikonde baza bazo mona image. Donc ezali plaisir. Na kati likambo wana ya plaisir ami balé. Na lingna bimisa likambo etali national. Pour na lobby international. Au niveau national. Mono ya muke nyangala kata. O ngala papa dia na to vendre la ka o kombo ya Vital Kamerhe. Ya lobby ote nga il faut na discuter na Tshisekedi, il faut to solo lana nous ponga ina pesa ba programme na lingina lo batanga ba poste, ba pesa nga ba ni to ko négocier te. Akamata kei na Kivu. Asali succès na yekuna so ya 100,000 personnes so nini, alobi non na na position de force. Moi na muke bangaka pe mukolo. Omoni donc ba tourner ya Tchicho ya Likasi ba Kipushi ba nini, ba tuna Congo ba Kamerhe na AVK alternance Vital Kamerhe, ba fukami. Ba fukami muto to suma kela zate na Kagame afukami na bolandi déclaration ba Rwanda lelo bolandi déclaration Kagame lobi on a kosala nyonso pour élection la Congo le kamala donc bango tout qui pelekese bolandi comment il s'appelle Ruberwa lobi non élection bon reportant l'année prochaine bolandi Kamerhe pas il sous oh non tout ça ni ya titina zo zelo ya poto solo là donc ba Rwanda misatu moni Ruberwa Kamerhe na Kagame bango nous basali ba déclaration na 48 heures donc 2 jours à Pamba basali ba misatu ba déclaration tous les Rwandais sont à genoux. Moni plaisir nanga yango wana parce que si nos adversaires sont à genoux, nous les Congolais, nous serons debout.
Nous ne pouvons pas être debout si nos adversaires sont debout. Pour que nous soyons debout, il faut que l'adversaire soit à genoux. Et Tshisekedi a réussi à mettre nos adversaires à genoux. Voilà place où on a plaisir na pourquoi elle est là na katama solo oyo. Papa dia na zone selo no maloba po na bandi na okata lisi utematondo. Eboto na banzi bandeko esengo ezali na biso na kati na radio lisolo po na koyamba papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba bandeko na Kinshasa esi bamoni solo ya libération biso pe awa na poto solo ya libération eza vraiment epai na biso pamba te batu nyonso balobi ke ya chichi zongisa ye na Rwanda bamesusu balobi kamushukuru soki na nini oyo batu balobi bandeko na ebite soki makambu oyo ezali ndenge nini yoka aya ya chichi zongisa na Rwanda ya chichi zongisa na Rwanda génocide bisoto lembio zongisa na Rwanda la viol bisoto lembie zongisa na Rwanda kokufa bisoto lembie zongisa na Rwanda zalape bisoto lembie zongisa na Rwanda mulili bisoto lembie zongisa na Rwanda ya chichi zongisa na Rwanda le stage bisoto baye yango zongisa na Rwanda oyibi bisoto baye zongisa na Rwanda bakwason bisoto baye zongisa na Rwanda lokuta bisoto baye zongisa na Rwanda chantier ya lokuta zongisa na Rwanda ya chichi zongisa na Rwanda barebel bakotina Congo zongisa na Rwanda arma ya boma zongisa na Rwanda shebeya ya boma zongisa na Rwanda bazana ya boma zongisa na Rwanda 8 millions si bakufie zongisa na Rwanda ya chichi zongisa na Rwanda ngoya bisoto lembie zongisa na Rwanda Congo lembie zongisa na Rwanda kuluna peto lembi yango zongisa na Rwanda politique ya lokuta zongisa na Rwanda liwa bisoto lembi zongisa na Rwanda ya chichi zongisa na Rwanda tolembi zongisa na Rwanda zongisa zongisa na Rwanda injustice koma na Congo zongisa na Rwanda baviol eleki ebele zongisa na Rwanda tozangi kurana maye zongisa na Rwanda sala ezangi lifutio zongisa na Rwanda Tshisekedi wa Mulumba zongisa na Rwanda yoka prof W radio télévision lisolo zongisa na Rwanda ngonge beti yengo oyo bosilaka balengi nyonso oyo boyokaka masolo akati 20h30 ekoki sikoyo yobenga yolamusa baninga bayo basoba